Et maman Oliva honoré papa Lutumba quand il était en vie. C'est tango zana bomoy nde okoyeba ke ba honorenga. Ezana liwana yote soki mopa akufilelo bino ba musicien bo témoigner nini na matanga mopao et le côté parce que vous allez contribuer na ko détruire icône wazana bomoy et puis vous en avez besoin ya zala toujours. Mama wa taifa ejika. En réalité qui est Koffi Olomide? Essayez de faire des recherches sur Koffi Olomide. Essayez de côté en profondeur. Là, tu vas parler de Koffi Olomide très bien. Il y a un de Pessinga, il est le courage. Il y a côté de Makuluba, oui. On peut défendre Koffi Olomide. Mama wa taifa ejika. Mais il faut savoir, Nami Tozana ye. N'a pas su merci. Na moko. Ya bandeko, ya tchatcho. Abimisi œuvre d'art. A sali livre. Ya histoire ya tchatcho ya mopao. Bandeko, alobie kokota na Amazon. Pona mopao na saleli publicité ya livre wana gratuit. Mama wa taifa ejika. Grandeur na ye. Et avant batombola ye. Badoraki ye. Laisse-moi vous choquer. Badoraki ye par rapport ya o wana mutu wana zanani. Azanani liboso na bango. Parce qu'ils ont compris que des fois bango. Bazana mutu a sali 25 albums. Bazana mutu a sali 45 ans ou 46 ans de carrière. Et puis azali et puis azali coexister. Qu'est-ce que nous les Ivoiriens nous pouvons faire? Nous devons honorer cet homme. Mama wa taifa ejika TV. Bonjour la famille Tchatcho, bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez bien. Merci beaucoup, bienvenue chez Jika, la maman des nations, la maman de tout le monde, la grande sœur de tout le monde. Je vous dis bonjour et je vous dis bonsoir par rapport à Herbo Kulandanga Banda Kunabino. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai commencé par la famille Tchatcho? Parce que souvent on parle de Koffi Olomide et cela ne nous empêche pas de parler des autres. Oui. Parce que ici, c'est l'espace là où on parle de la bonne musique. Je peux parler de Ferregola, je peux parler de Inosbi, je peux parler de Fabregas le maestro. Pourquoi pas de Fali Poupa? Donc je peux parler de tout le monde. Parce que oui, c'est mon travail et les devoirs m'obligent. Mais aujourd'hui, on va parler de Mopao Mokonzi. Hein? Comme on a l'habitude de parler de lui. Merci beaucoup Fabrice Man derrière caméra. Merci beaucoup à tout le monde qui m'aime, qui me donne la force de loin ou de près. Je vous dis merci. Malgré la santé so dérangée, nous sommes là pour nous servir bino, pour nous zalawana toujours pour nous couper sabino makasi. Merci beaucoup. Na papa Gaëtan Keloulou depuis États-Unis, les boss de boss, les papas des papas. Que le bon Dieu te bénisse abondamment, rien à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Père des Nations, Papa William Okende, Mamoni Mambo, depuis États-Unis. Ah oui, hein? Wanezali Sanga Bonganga Mopa Mokonzi. Rien à dire. Merci beaucoup, Sidonie de mon cœur, la maman de beaucoup des enfants. Hein? La maman de beaucoup des enfants. Elle-même, elle sait pourquoi je dis la maman de beaucoup des enfants. Et je les salue depuis France. Moi, ça m'a depuis Tongo. Merci beaucoup, Naba, famille Nyonso, Black, la diva, inspecteur, fan, Igor. Donc, pourquoi pas na tonton de tonton, Sandra Kazadi. Tantine internationale, Mama Rifa, moi si détail, Oboyo Salimo Kilinayo. Merci beaucoup. Bienvenue la famille Tchatcho. Aujourd'hui, on va parler de Koffi. Aujourd'hui, on va parler de Mopao. Aujourd'hui, quand même, Tokolinga. Topé sa mutuana valeur. Aujourd'hui, tokolinga to tombola ye. Aujourd'hui, tokolinga topé sa ye place na ye. Aujourd'hui, tokolinga topé sa grandeur mutuana mérité. Pourquoi? Lelo na kosala na ko choquer bino makasi. Koffi Olomide akendaki na Côte d'Ivoire. O ezali pays na yete mais ezali moko ya ba pays ya Afrique. Na tango bazali ko célébrer culture na bango. Bakamata ki Koffi Olomide bamona ki eloko akopesa Mopao te batala ki misala na ye na monde musique koko ki sa 25 albums ozana bomo Mopao
balatisaki bilamba ya Kembo, balatisaki bilamba ya Lokumu. Fabrice Mando kochelanga ba image wana. Koffi Olomide, il a déjà tout dit. Au nom de ce que vous avez apporté à l'Afrique et au monde entier, la direction générale de la RTI par ma voix décerne cette médaille. Félicitations. Félicitations. Nous gratifions Koffi Olomide de l'hymne des héros de ce midi. Waouh. Balatisaki bilamba ya Kembo, bilamba ya Lokumu, basimbisaki ye ngwende pona ko honorer ye. Je me suis demandé, bazana ba plateau ya minene. Bazana ba espace ya minene. Pourquoi pas bakotisaki ye na polémique te? Pourquoi pas batunaki ke yo na yo boyete? Mais batombola ki grandeur a muto azaki liboso na bango. Parce que grandeur na ye et avant batombola ye badora ki ye. Laisse-moi vous choquer. Badora ki ye par rapport ya o wana mutu wana zanani. Azanani liboso na bango. Parce qu'ils ont compris que devant bango, bazana mutu asali 25 albums. Bazana mutu asali 45 ans ou 46 ans de carrière. Et puis azali, et puis azali coexister. Qu'est-ce que nous les Ivoiriens nous pouvons faire? Nous devons honorer cet homme. Nous devons honorer cet homme. Imaginez aujourd'hui, je me trouve face à Koffi Olomide. J'ai dit aujourd'hui, je vais faire mon travail face à Koffi Olomide. Croyez-moi, je ne peux pas faire comme les autres. Pourquoi? Je vais dire, peut-être cette occasion-là, n'a pas Kango le sous-souté. Pourquoi? Ils allaient occasion Sengeli, n'a soulevé, n'a tombola. Na lakisa liboso na nga na za na nani famille Tchatcho. Tozali na monument ya bomoi. Pourquoi se retirer na candidature na course ya Sénat? Mon papa azali na batu, azali na nyonso. Côté mutu anango wana na pesi. Ingénieur Ousmali, Atuna Kinga Jika, vous parlez trop de Koffi Olomide. Est-ce que vous savez vraiment qui est Koffi Olomide? Parfois, j'ai l'impression que vous parlez de Koffi Olomide, vous ne savez pas en réalité qui est Koffi Olomide. Essayez de faire des recherches sur Koffi Olomide. Essayez de côté en profondeur. Là, tu vas parler de Koffi Olomide très bien. Yaonde pesinga il est le courage. Ya côté ma koloba oui. On peut défendre Koffi Olomide. Mais il faut savoir nani tozana ye. Na pesu merci. Na moko ya bandeko ya Tchatcho. Abimisi œuvre d'art. Asali livre ya histoire ya Tchatcho ya Mopao. Bandeko alobie kokota na Amazon. Pona Mopao na saleli publicité ya livre wana gratuit. Oza amoureux à bonne musique. Tu aimes honorer les gens. Oyo ba saleli vina bango mobimba. Mboka na bango. Je t'invite d'aller acheter ce livre. C'est pouvoir grandeur ya Mopao Mokonzi. Merci na kocha mayele na yo. Merci na kocha ba pensée na yo. Merci na honorer Koffi Olomide. Merci na ko sala livre wana o ekotinda keno ba fan ya Koffi Olomide ba moué. To bato bazalaka na besoin. Ba yekola ebeli à travers kotanga ba kende na Amazon. Ba so livre wana. Peut-être à travers livre wana ekomeka ko ekolisa bango ba yeba ete liboso na biso muto tozali na ye soki lelo azali te tokozwa kayete na rejoindre docteur Patrick bisna pesi mbote bipa yazali
Koffi Olomide azali na baletu. Koffi Olomide azana nyonso. Oye kopesa ye ningisa. Aza ministre ya culture. Azali na nyonso. Bandeko, essayez un peu de parler de Koffi Olomide. Na kote moko boye. Ya kotombo la misala na ye. Ya kotombo la puissance. Pe capacité à Koffi Olomide na communauté. Y'Afrique mobimba. La dame Cindy le cœur. Oh, vous avez la capacité. Vous avez la macasse. Il y a au critiquer à critiquer. Mais moi, je me pose la question. Bah, étranger, on a mon critique. Elle est classée parmi les 2 premiers meilleures chanteuses de l'Afrique et meilleures voix féminines d'Afrique. C'est seulement chez nous, quand on parle de valeur de quelqu'un, on ne sait pas si réellement nous pouvons parler de ça, si nous ne pouvons pas parler. C'est seulement chez nous qu'il y a la facilité de piétiner l'honneur des gens qu'on devait honorer. C'est seulement chez nous qu'on a cette facilité de laisser n'importe qui piétiner Baïkon. Des professeurs, il y a des cours en musique. Vous devez enseigner Koffi Olomide. Ou le bon enseigner Badje Koukao. Et ce n'est pas botangi sa Koffi Olomide. Ou le botangi sa Badje Koukao. Ceux qui te continuent na ba histoire à Badje Koukao. Na ba vie privée na bango Zambindo. Mais on n'a pas regardé côté vie privée Mbindo. On a regardé côté Misala. Le monsieur Oazako dirigeait France Lelo. Bazolo Bazali Moutou ya Dédé. Première dame ya pays wana. Aza Dédé. Est-ce que Batala qui Aza Moutou ya Dédé? Non, non. Si c'est vrai. Mais batali capacité na ye. Balobi o mérité. Et bon ya ministre écriture ya mboka na biso ezo mérité na Koffi parce qu'il y a yebi souffrance à ba musicien, a yebi nyonso ya ba musicien. Même lelo eza na bato ba kotelema et même lelo eza na bato ba kotelemela ye. Non, côté intellectuel, Koffi eza na camarade. Botangele makamu nyonso me mutu na ye ezata 20 mitu ya bato. Il faut savoir reconnaître ma capacité ya mutu. Si ba ivarien lelo wana na saluer penser moko la diva pesenga. Soki ba ivoirien lelo ba latisa ki mopao elamba ya lokumu elamba ya respect elamba ya kosa la différence entre ba musiciens na bango na Koffi Olomide. Ezala ki po basa la plaisir na Koffi Olomide te. Wallahi. Ezala ki po na repère sa différence. Pour qu'on pèse sa différence. Entre pas musicien na bango, na waza liboso na bango, waza liboso na bango aza nkumu, waza liboso na bango aza maestro, waza liboso na bango aza bibliothèque Afrique Mobimba. On vous dit, on vous répète, mes chers amis, à tel album moko eza facilité, 2 albums eza facilité, 3 facilité, mais mouta sali 10, mouta sali 11, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 albums. Sur le marché
congolais muto longola ya sati muto lobi que non ngana ye na longoli ye azati peut-être après départ na ye na se moyi nde muto ko ya kolongola ye on ne sait jamais. Alors mutu ya lolenge wana azo mérité to lobela misala na ye yango na beti bravo na mutu asaleli ye livre mutu ya lolenge wana azo mérité misala na ye azo mérité misala na ye azo mérité topesa ye place na ye azo mérité tout empêcher bantivalère oh batelemi po batalana po baliama po basepela il faut bafinga ye non. Merci nazo pesa nzambe parce que ba émission to sala kana jika izaka pamba te tango ekendaka ekota kambala moko bantivalère bakata kambala moko ba comprendre que non tozo attaquer muto pour rien. Batakaka muto asali yo mabe te batakaka ete. Et puis les gens di batushaka ete. Gouvernement nazo sala appel na bino. Bientôt na osala na TV. Na osala na occasion ya solo là. Même na ba ministre ya critique pour empêcher makambo yo ya ko kitisaka ba musicien. Je peux être n'est pas d'accord na makambo fali azo sala. Mais je ne peux pas me donner l'ex et qu'on fasse dans un plateau. Qu'on va dans finga plateau. Fali. Fali n'est pas mon camarade, dis-moi. Bah, il faut Fali à ça là pour comme à ça. Na yebite. Azalanaki, c'était moi, ça ne me regarde pas. Les autres, tozo mona qui na mboka na biso, toza na musicien moko kombo na ye, Fali Poupa. Musicien wana za kosala nini azali kotombola bendele ya mboka libanda mais mode ya opératoire peut-être eza yete peut-être eza bato bazo sala ke bamona ke baza malamu ya kofinga to ko piétiner batu pona ko glorifier mutu moko ya ngonde tozo boya mais opesanga droite na piétiner yete jamais. À quoi bon icône? À quoi bon légende? Oh, mon qu'il m'a besoin de reconnaître. Ils ont mettre na première place. Boto ça a été. Bon respecter été. Bon le bela misala na été. Mais bon le bela ye. Tout le monde qui est kuna. Alala nga kotoyo. Abimana nga kotoyo. Bas ferme na yezo salate. Nini bo yezo kendete. Yendenga zabwa sa komikoko. Yendenga zabwa so salaboye. Alinga ki abomangai. Dis-moi, vous croyez que les jours, le Messie à cause de la tête, beaucoup de la biographie n'a beaucoup de parce que ça moulaï. Et ça le corps au senga msala, au senga yo expérience faite. Expérience faite ya Koffi Olomide, et ça tellement moulaï que beaucoup de sala ngote. Et quand ngabino le corps la singa na kingo. On dit stop. On doit respecter ce messieurs. On doit respecter ce messieurs. C'est là où je dis merci à Maman Olive. A penser qu'à lobby lutumba zana bomoui. Je ne peux pas honorer ce messieurs kaposo kakoti na babelete. Je dois honorer ce messieurs awazana. Et Maman Olive a honoré Papa Lutumba quand il était en vie. C'est tango zana bomoy nde okoyeba ke ba honorenga ezana liwana yote soki mopa akufilelo bino ba musicien bo témoigner nini na matanga mopao et le côté parce que vous allez contribuer na ko détruire icône wazana bomoy et puis vous en avez besoin ya zala toujours. Merci beaucoup monsieur les producteurs. Merci beaucoup légende. Merci beaucoup maestro. Merci beaucoup. Muto akoma banzembo atika banzembo na défaut. Palorier vivante na kacha mboka na biso. Depuis mon musique et banda chilelo. Olo bateke jika ozana le côté, il faut zala net na nazaka toujours net.
So bolande émission nanga. Boko s'inspirer na quelque chose. Boko ba tozo liboso ya mwana mwasi moko. O azoloba. Et ça différent na autres pensées. Alors je vous demande, je vous supplie, mettez un peu de respect dans les noms de Koffi Olomide. Et ceux qui vont remarquer, bafana Koffi Olomide, bazal soubana mikete, bafana Koffi Olomide, bakomi ba responsable. C'est pour vous dire, les messieurs méritent du respect. Vous les femmes, vous avez l'honneur, vous avez les droits, parce que Internet nous donne les droits de faire tout. Mais à un certain moment, vous parlez de qui? De notre légende. Pour respecter mon balinayo, et sengeli yo respecter. Alors pour respecter les gens de la biso, et sengeli biso moko to respecter. Et ça là nga passe comme na Mamadou. Azo finge la biso les gens de la biso. Mais na ko kape ko tuna Mamadou. La kisanga na Cameroun, les gens de la binazana. Est-ce que Mamadou a koyeb sanga? Mamadou direct na yezali matin midi soir. C'est la musique congolaise. Matin, midi, soir, c'est la musique congolaise. Et au moment où le Messie, il est originaire, nationalité camerounais. Est-ce que là-bas au Cameroun, il n'y a pas de musiciens? Il y en a. Mais non reconnus. Est-ce qu'il y a un musicien au niveau du Cameroun? Ou à côté de sa arena? Ou à côté de la paix, baise mon makas? À part maman, notre maman. Charlotte Dibanda. Elle fait des lives matin, il fait les lives matin, midi, soir pour dénigrer seulement Koffi Olomide. Parce que tu as accepté d'être fan de quelqu'un. C'est bien. Mais pensez-vous, est-ce qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a les gens que vous pouvez parler aujourd'hui, présenter ma œuvre na bango comme Koffi Olomide? Non. Merci mes abonnés, je vous adore. Aujourd'hui, c'était pour vous montrer le pouvoir, capacité de Koffi Olomide. Imposer du respect pour Koffi Olomide et pour les autres musiciens. Pourquoi j'ai dit Koffi Olomide? Jusque-là, Koffi Olomide a dit qu'il y a une rivalité. À cause de la capité. Peut-être après, on se retrouve prochainement. Demain live, à 21h, heure de Kinshasa. Bye bye.